À gauche et droite, c'était pour ma solo et qui toque aussi et Koti. C'est Jaguar Mogota qui vous confirme, mais papa Fibofi, Obino Star, Ciel News TV déjà et Koti dans ma solo, il y a Christelle, la Rose, l'Iranium de la presse. Mon amour sur la TikTok, ou après ça va le ballon, la mon père, ou après ça va information, il y a solo, tout l'andaï, tout confirmé en haut. Nanganabino, tout l'anda Ciel News TV. Pour ma solo amour, Tokos il y a au niveau, ils allaient noter. Pour le lendo, ils allaient métier, tout l'anda. Ciel News TV, ma solo ya qui te kwe. Y'a l'Iranium de la presse congolaise, Christelle la Rose. Tokos, Ciel News TV. Mbote bandeko balandi CN News TV, hein, balobi CN News TV site makasi balobi, ya yemoko L puissance balobi Christelle Mamou l'Iranium de la presse. L'Iranium de la presse, moi ce qui toque en boko yo, na pesi bambote nanga na papine sur la main, NTP Pro de Mutatuve abiso de près de loin, à musika na biso mekasi, atuna Santa Vanessa, Santa équipe on basse News TV, takayo lelo bomo na kande na lati, lelo kande na lati, binomo mo pesa réponse à mandako, lelo vraiment to beta contre Togo, hein, RDC contre Togo, to bi ke to beta bango fimbu na fimbu. Fimbu, hein, na kata CN News TV, tozo annoncé que to beta bango fimbu parce qu'on est équipe amuki. Omoni yo mambo luka le 18, hein, lelo aussi sango. Hein, tous on a vu la population qui nous play. OK. Bonjour papa. Bonjour maman. Toko e ba kombo. Nga kombo na Medio Color. Medio Color, le match ya RDC contre Togo, tontozo ba impression non par rapport. Impression par rapport à match à Lelo, tout ça dans réussite, tout ça dans victoire. Tu gagné 2-0, Lelo ba reçoit. Pour coach wana déjà ayebi déjà somo ya Ibenge. Ayebi déjà. Lelo on a lingana lo ba wana. Bonjour maman. Lelo tout ça la match à RDC contre Togo, tonte ba pronostic na yo par rapport à match à Lelo. Lelo mabezali. Moni Lelo, maman den coach sala biso. Yango ba lelo maman den coach. To futa nyonga den coach. Baroza 3-0 tokata masona po den coach kota za kuna Togo passe wana sala biso yango na koyoka ngo lelo. Merci beaucoup. C'est bon maman. Bonjour maman, moi c'est que toi mboka. Tonte ba pronostic na par rapport à match aller. Maman. Koka bioko kate. Wa moi c'est que toi comment ni biso to za ba jouer makas. Kolega mon nse. Ba netinga match na ba ngana nada si ya match na biso coupe na za biso ya out ba konzipe ba coupe na biso ba tonyo kama sikomba ngenda gapi nakati wana. Bonjour maman. Bonjour. Le autre on a match RDC contre Togo, tonite ba pronostic na to gagner bango combien? En tout cas pour ngai toza na 2-0 pour ngai ba ko kabiso te baza bana. Le monde na lati boye. Donc soyez sûr et certain que tu vas gagner. Merci beaucoup. Kombo na ngai maman bébé Mwilu. Bonjour papa. Bonjour maman. Tonto ba kombo. Kombo na ngai Aristote Maemba. Aristote, lelo vraiment ba bieza ya kobeba, lelo vraiment RDC contre Togo. Tonto ba pronostic à match par rapport à Kobeta Mandeni. Bon, na minute vraiment tout cas biso to beta ballon na biso avec Nzambe libosoa. Pour victoire na minute za na maboko na biso pour ba match nyonso to gagner on ya lelo vraiment yango to beta la 7 en tout cas donc faut victoire ezalara pour ba sentiment o eza na foot na minute vraiment tout cas to yebite sans Nzambe mobulu fort donc yango to pesi chance na ba joueur na biso ba sala musala malamu nyonso passé kitoko en tout cas et ça laisse un makasi vraiment pour l'équipe na biso trop à la RDC caché oyo partout donc ata o chama libundi ata la lokolo donc et ça laisse un fort pour na mboka na biso. Merci beaucoup. Nyasepeli makasi Léopard victoire toujours respect Maëlle. Bonjour maman. Yo moko yebike lelo vraiment ça oyinda mabe lelo RDC contre Togo tonto ba score non par rapport à match aller. Bon score nanga par rapport à match aller tellement na congolais na natif congolais à 100% bon na ko tia négativité na mboka nanga. Suis sûr que Togo gagner plus ou moins pour nanga
toi bato moko dongi nzambe ndenga zo pesa biso na makoki na pour que si la télé lobi peto zwaka parce que augmentation mboka na biso mona voir même na bilembo alors siko biso lo sango na misala eza toujours des mais dès na biso à condition que to pesa sous grâce c'est pas nani entraîneur na biso libenge aye bana nous ko placer na nous voir même classement ba joueur pour na ngani na match le kaki na mona il faut être toujours il fallait pas que non mboka ni assis sa match tina suka parce que to luka tout d'abord avancement ya babi avant match. En plus, tu as garantir babi na biso le chef bimoko parce que na mona équipe na biso comment toujours kilo lokola net bato bakangi biso basingana makolo mais tout mona équipe na ko sala te alors na match oyo ezo ngate mais suis sûr que to gagner parce que wa biso to ba na bilembo parce que na biso ba o to za na ancestralité kimbanga loba ki ba na bilembo na 4e génération ba ko bima pe ba ko régner alors ngongo na biso siko ese kokaki pe suis sûr que non to ko gagner plus ou moins 2-0 2-0 donc pour nga 2-0. OK, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment on a eu le vieux? Le vieux, tonton et balelo vraiment match entre RDC Togo. Tonton et score non par rapport au match. Bon, score n'a pas 3 buts à 1. RDC a faveur à RDC. Parce que là on a au Senga mort ya lo barake azanga ngasala ba match. Ye a to mona ga mort a osala ga ba mazembe ba vite azozo ba mbongo. Équipe nationale yango wanati. Tozoluka pe kinganga na e alakisa ngo talent kuna poto zwa kani wana to yana ngo awa poto ndima kiazala kanganga solo soki ya ba vita imana wana atika ne ko sala ba biloko wana ba mobula pampamba. Merci na suki. Bonjour papa. Bonjour. Toto ba pronostic à match lelo babi match lelo ya match moi mukete oyinda vraiment mabe lelo vraiment na ebité pronostic na match andi. Bon pronostic à match ça ngo facile. Togo ana zozwa 3 bords. Azwa 3 bords italaka Eden Konjo ayaki awa azoli biso ba mbongo na bisa dialogue simbite donc ndenge za botogo ifa a payer ba motifier na zozwa lelo 3 bords ndenge ba jeter to ça doubler akabana ngape ke bana tiembo ke sili kangami. OK, merci. Bonjour maman. Pourquoi ba kombo? Ngakumo nga Kale Jeff. Papa to lelo vraiment match za RDC contre Togo toto parce qu'on a par rapport au match. Est-ce qu'on a biso lelo to gagner Togo 3-0. Tu gagné Togo 3-0 pour que le roi faut te PC correction est bien. Merci dans le monde entier hein partout dans le monde que bozala wana toujours pour na kolanda biso parce que to pesa ndo ba news vraiment ya solo ya kano vraiment hein ngamo Vanessa musono PC la bino vraiment tara net déjà hein prête pour na keta la match mo kana kwa wewa babi wewa hein likolo nango kwa non ngana que ta match mais ko sila bino bongote bino moko bozui avis ya population qui note par rapport à score à match à lelo vraiment to beta bango vraiment pour ba bana vraiment yo mambo luka le 18 les loto bi aussi sango vraiment RDC lo kwa makasi depuis que Victor ya nanga munabiso là je dis merci na batu nyonso ba abonné nyonso c'est News TV na pesi merci na ngai na papinzo la main sur propriété privée en Mamou elle puissance na pesi merci na ngai na Adio Diogène Célé du bois comment pas monter ma mère rêvé le boss Gabi Panzu ba merci na yo na pesi mbote na ngai lisusu na Célé du bois balobi l'homme social mutalier ana batua na pesi merci lisusu na ba nyonso balingaka Vanessa Musawe Frida Kanga ba charme balobi ma copine à moi hein je salue hein Chimène Kiala Judith Ngoy moi c'est pembe vraiment balobi mambote no yango na linga bino vraiment ya trop hein tokuna la prochaine ngazu na nga moto na nga kende mais non démarrant au tepo bo 600 binomo na pesi mbote ce serait ingrate vraiment so na pesi mbote na miel mulo femme temps sunga ngana tambola cameraman moko a beau gar quoi il y a beau garçon swag pesi mbote sous na Kale Jeff quoi balobi hein na bang maloba hein le beau garçon na peso bambote hein tokutani à la prochaine tolinga nga vraiment na kekuna place tokutana wana pona zwa score à matoke bye c'est Frida ba charme na elibino sanga kitoko balobi CL News TV babi site kitoko ena mpepa kitoko ya yemoko Christelle la Rose. Babi Christelle la Rose fille a un bagage. Babi il y a différence. Là-bas 0. Ma bé babi c'est News TV. Babi site mon ko izana ba news ya kitoko. Bana
poto nyonso Allemagne escala di la sozali Londres sika titi matondo nicha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babito landa CL News TV ya Christelle La Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika